Ken Piana abali bazolo belangote. Soki Karine Mokonzi mutabalaki boninge bomona ndenge ninga kolobama. Mebolobaka Ken Piana aza Karine mwasi. Eske Ken Piana aza ndenge Karine aza mesiko ye na mwana mobali? Non. Bolobaka ye Karine mobali. Na bana basi Karine na bana mibali Ken Piana. Non. Karine Mokonzi ba comparaka ye na moto te. Même ami d'enfance. Oh, ami d'enfance a aidé yo, a kotelaka yo, yo pe kotela ye. Non. Ami d'enfance na lingwala. N'internet, Karine Mokonzi azali mama YouTube leader. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko bolukaka matière, ba matière ezali. Ba danseuse ya. Fabrigas bakimi. Na yebi bolobeli yango. Me bolobeli yango te parce que tant bokoloba bozo tia Karine Mokonzi toujours na kati. Ye mutazo mema émission. Soki bozui matière bolobela kaka matière wana. Pourtant bolobela Karine complet botiaka bato wana te. Siko Ken Piana oyo boloba na bana basi eza Karine na bana mibali Ken Piana abali a se présenté 3 fois na famille ya mwasi na ye. Liboso a se présenté boyoki te, bomoni pete, bolobeli pete. Bazongi deuxième fois boyoki pete, bolobi pete, ba oba memelaka bino, ba info, ba sous-marin, ba memi pete. Troisième fois, yango ya pesi mbongo libala. A filmé eleki na fimbu, oya chaîne ya yemoko Ken Piana. Bato ba page, bazui yango pe batie na ba page. Bolobeli te, bovandi bongo. Est-ce que tango bo comparaka Karine Mokonzi, tango bo tiaka ye na bato mosusu, boyoka kata munoko kilo te, botalaka ta ba telefone na bino te ki ezolakisaki batterie sili etanki auto chargé. Parce que même téléphone eza découragé et monaka bino bo comparaka mama YouTube Karine Mokonzi la baronne, autorité morale, descendant ya Tchombe, fille bien-aimée ya général Mokonzi, fille adorable ya mama Charlotte, oyazana empire na ye la Chine, autorité morale et puis autorité mondiale, na kati ya net. Alors, bandeko, bolobaka boza batu oyoyo, bolinga polémique te rando te, boye po botia kimia, pona kotia kimia, to soki bolingi makambo kende net ndenge bolingaka. Boye baka liboso valeur ya Karine Mokonzi. Boye baka aza muta ko compare na batu mosusu te.
okomona soso abimi kuna biso tozao kotela ye yo so mona kotela nani kokamwe est-ce que reine d'Angleterre tant bakene défendaka ye même na ba ami d'avance na ye même na ba cousin na ye même na sœur na ye est-ce que ya yaka pona défendre sœur na ye non aza reine est-ce que reine azaka na petite sœur te aza na ye bomonaka te Marguerite bomonaka ye te adéfendaka mpe reine mais reine akodéfendre ye te ni ami d'enfance ni ami de 10 ans ni ami d'Europe ndenge moko na Karine Mokonzi akodéfendre d'avance nga kuti nazoloba pamba asalaka yango deja nazoloba kuti pamba te nazoloba penza pona rapele bino o boyebaka Karine oyo azali keni pia na ye wana bolobaka ngo meme nga moko na bato na solola ebele na privé sans ke nakotisa komba keni piana okomona kotisi yango alobi biki Karine ere moko namonaka keni piana na Karine ndenge moko wana nga nalobi non ndenge moko te bonga nakataka toujours bongo wana mutu mosu alobi bon soki aza mutu asambelaka neti baya Yuda asambelaka ya koloba no nga namonaka nde bongo ngabi sava wana eza yo me ngai papa Robo namonaka bien natalaka bien nalandaka bien net na pito pale kuna bisika keni piana alaki nayebi te bisika keni piana abotamaki kuna na papa na ye oyo ya Tanzania nayebi te mais eloko nga nayebi na net en tout cas Karine azali incomparable natie nanu kifanatisme natie nanu kosepela oyo nazalaka na ye apart te so natiango apart boka koyiba natiango kakawa na kati ya motema me kote mosusu alors na ndenge logique est-ce que Karine bakokompare ye na bato wana tala nanu azali descendant ya Tshombe roi Philippe ayebi Tshombe soki amona na miso te po alaki mwana me ayebi ye eza kuna na kati ya badossier na bango na baarchive na histoire ya babelge ezali descendant na ye Karine Mokonzi bino bomona makambo nyonso moke ngai ye makambo nyonso ezalaka moke te papa na ye général Mokonzi o bolobaka abunde epai moko te me soki bitumba ezalaki te akobunda te soki bitumba ezalaki ntango azalaki lieutenant akoki ne mpe kokende te me ye mutu asali plan wana nyonso bocomprendre fo koyeba papa ya Karine bolanda nanu bien azala ami ya général Mayele alors général Mayele aza kokende kobunda akende te mais général Mayele asala nini bino bokoloba non azalaka penepene Mobutu mais non général Mayele akenda kobunda te mais ye mutu bango na bapapa ya Karine Mokonzi baza neti omonaka bato batikalaka na États-Unis na Pentagone bazodirige makambo na mosika baopération papa na Karine Mokonzi abunda
ranger wana kenda koyekola na Amerique ezate po balambelaki fufu po babengaka ye lieutenant Mokonzi, colonel Mokonzi. Non, akende koyekola ngo po asala so boyebi te bolinga asa ndenge bomoni eti Mamadou Ndale azokende basoda bongo. Non, est-ce que bomonaka bato oyo bazalaka na kati kuna o batinda ya opération libanda même na France bomonaka bango na bilongi na bango ta moso aza voisin na yo motyaka te yozowaka kaka ke kote kuna ezoningana ozotala oyo azokomande kuna. Mais non, azozwa baordre na mosika à distance. Alors fo boyeba papa ya Karine Mokonzi ba général Maire tango bazala basala makambo nayebi bokoloba oh mais na tanga Mobutu bitumba ezalaki te. Oui, c'est vrai, mais oui, basoda bakenda kobunda bitumba makasi en plus na Kadhafi. Bakenda kokotela banani bachadien te bachadien basenga renfort na nani na sescol te. Alors papa ya Karine Mokonzi ba général Mayel baza kocontrôler bani tala bolanda bien bokoyeba bainfo nga naza na tina napesa bino te bapiste so boni boyeba botuna ta basoda wana o bakendaki kodefendre Tchad. Surtout botuna ya 316e na 317e bataillon ya Kanseta ba jeune wana lelo bakoma bapapa mikolo ba age na biso miso baleki biso. Alors botuna bon bakoyebisa bino soki banani baza kokomande bo respecter Karine aza na biographie aza descendant ya ba n'importe qui te ye moko mpe aza n'importe qui te boya kokompara kai na bakeni piana. Ken piana ye moko aloba yango komba Ken bapesa ye na camarade ya mama na ye kanisa yo ozotalanga moto moko aza uta Tanzanie baza camarade na mama na bino aza mobala mama na bino te mama na bino aza na papa na bino mais baboti yo mama na bino apesi komba camarade na yo apesi yo komba camarade na ya mobali mbuta Ken. Bon wana okota te mutu na mutu aza na ndenge azali descendant nazo critiquer Ken te nazo critiquer bino te mais nazo tia Karine ne sika na ye oye moko azalaka azane pe ne sika na vanda mais bino nazo talisa bino misu na bino ya mikene ya minene bomona bisika aza ba oyo pe ba yebi o Karine azali bokanga bango minoko boloba batika kokosana liboma kobanda na tim bilokos bokena soso Angelique la chose nene ya yete yazali biro Karine azali mutu espionnage azali garde de corps aza makambo tu yete epo aza na niongo mutu te ni ya $85,000 aza ne na 85 kilos ya tolo. Alors Karine Mokonzi la baronne respect 2022 okobeta bango ndenge ozobeta kaka bando ya poto 2021 obeti bango kobeta
pe bazomi beta mabango moko ata na lobi boy lelo tango bakosala émission bakolobela makambo akeni piana mais bakotia toujours Karine verbe ye adjectif ye complément ye ah Karine la baronne tolobaka Karine Mokonzi ye moko biki na fei ye nyonso alors bakosala ngo bakolobela ba danseuse bakotia komba Karine bakolobela Fabregas bakotia soki bachete bapikle video kolanda bakotia surtout kutu ba mama chere ba mama edemi ba mama un quart bango soki bachete 3000 euros et comme à 30 euros. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni amélange. Donc on va s'entendre le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni amélange. Donc on va s'entendre le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni amélange. Donc on va s'entendre le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.